déjà très âgé. Vous voulez chercher la femme de votre âge. Vous allez mourir vite. Il faut l'équilibre. 70 ans, chercher la femme. 16 ans, 17. Bandi bozoka mamutato azoteya. Bozoka mamutato azoteya. Ozana 70 ans, 70 ans, Luka mwasi à 16 ans. Elle va vous ramener au commencement. Elle va directement vous ramener au commencement. Wana mwasi ya elenge, mwasi ya mwana muke. Directement, yopé au commission. Bozoka. Vous êtes déjà âgé. Vous êtes déjà très âgé. Vous voulez chercher la femme de votre âge. Vous allez mourir vite. Bozoka. Il faut l'équilibre. 70 ans, chercher la femme. 16 ans, 17. Bandego, tochana pause. Na ebite so boyoki mambutato alobi. Soza mukolo luki mwasi ya mbula na yo okufa avant. Il faut équilibre ezala. Équilibre yango ezali. Équilibre yango ezali. Soza mukolo, il faut luka mwasi ya mwana muke. Et mwana muke yango ya âge nini? APC exemple. 70 ans, donc 70 ans. Mwasi ya 16 ans. Kokololo na yo. Wana akozongi so mbala moko na ebandeli. Donc équilibre. Abengi yango équilibre. Donc tata oyo. Tata o kaka ndenge tolobaki ke azala misala mabe. Musane ko utiliser ba étoile bana batu. Alobi yango na munoko na ye. Bandeko, pourquoi ne resala émission o? Passer casse tobi ke passer casse et osari. En tout cas, si justice au sa musana o malamu ozala esengo parce que bat na yoki bat bazolo baba okene wa peza Congo. A corrompre les qui n'ont esili babimisi na bangwe. Bakateli il paraîtrait 10 ans en prison. Tata oyo abana obala ba mineur kala. Et si ko botala ba enseignement oyo apesa en église na ye. Wakoko linga mwana muke mineur s'il vous plaît. Donc église ya ba pédophile. Église oyo mukolo nango visionnaire église o tata oyo ate abatu pédophilie. Ce qui veut dire na église oyo batu nyonso baza mibali nyonso bana église oyo ba pédophile. Donc eza église ya kokanga. Et bandimi ya église oyo baza bandimi ya kokanga parce que eza doctrine o inculqué à côté na mitu ya batu. Et batu bazo salela ngo boyo kinde bazo sepela bazo beta ba cri bazo ganga. Les amis, doctrine nde mutu et sala ke mutu ala ta bombe. Ake no boma ba inonsa ono ya ya okende lola. Doctrine. Doctrine nde mutu eza ko lave batu mitu na ote ko sala bino émission ya pasteur afibi sarabana basi eloko na ye to benga ngo bongo pona pider pona nini ebimisa gloire aussi ti a jouir a éjaculer il faut mela ba semence wana epeso lobiko na sala bino émission ya pasteur wana na Brésil bakangaki kasa mutu kokanga makasi kaka te na ba adepte na ye nyonso o asi abebisa mitu ya ba pédophile wana ba violaka bana ya batu bandeko eza pasi eza ma e boyoka défense na ye aye ko s'en prendre na Wamulumba père sonam comment les ranane tata na Félix Antoine comment les ranane Etienne Tshisekedi alobi Etienne azala pe polygame bakanga était pourquoi yende bazwa ko kanga bandeko to la bino morceau wana to la bino ngo eza pasi bande onanga eza mawa koyoka na komona babiloko aboye doctrine ezo laver batumitu ezo bebisa batumitu il y a des églises il y a kokanga à fermer tel que bemiso to sali awa oyo pasteur azoki no komela mabela mondimi azoki no komela mabela pasteur parce que maman mo pe ya prophétesse na gana sale loko wana
parce na sala ibno des jours parce que mon ami pasteur yo mela mabela mondimi po bikisa mondimi doctrine tata o doctrine nae il faut ko bimana bana bato mike ba mineur o eza interdit na loi de église wana mobimba bato ko beba na bato ko beba baza bato ko kanga église oza ko kanga eza pasi bande wona ngai eza mawa nzamba sunga Congo nzamba sunga peuple nae nzamba sunga mokili oyo lelo o bande ko soki église eza sali likolo bato lokola bakasi et primitive bango baza église primitive bango na ebite ils font allusion à primitive ya église primitive ya bible ou bien parce que baza ba primitif nde baza certainement eza parce que ba primitif parce que na bible marambo ezala te so eza primitif église primitive ya bible marambo ezala te et bande onanga e ama mingi tozo dénoncer ba anti-valeur tozo dénoncer ba doctrine à mabe tozo dénoncer ba secte ya bandoki neti ba oyoyo batu ya kokanga kasa lobi ke no te abimaki na ete obima na ete nde nini yo bali mwasi boke nuit de noces obimi na esengo nyonso bazopozo ba question zo répondre ba journaliste ozoloba na bango osali lisumu wapi balakisa o place nini osali obuki mobeko parce que mwana naza majeur pour votre information bandeko mwana naza mineur école ennemi ko collaborer na l'état ou encore ko coopérer babimisi ba vraie identité à mwana naza na 14 ans mwana naza na 18 ans ni 19 ans parce que papa pesi version kasi mo apesi ono bamisu 18 ans bamisu balobi 19 ans bamisu balobi soki 22 ans et pourtant mwana naza na 14 ans et kasi ko loba ota bimayi na yete oyo bala ye mwasi boke nuit de noso bimana etende ni po bimana etende ni kasi bandeko za mawa mingi aza ya kotomboka ndenge aza na do mpona ye eza injuste bakokanga ye te asali lisumu te asali mabe te mineur papa bala ata majeur basi baza na bango ebele kino bala basi ya mikolo bakondima bakozala d'accord mwana moke eza contre mobeko ya leta eza contre eza pasi bandeko na ngai eza vraiment mawa mingi oyo baprédication oyo ateyaka yango oyo nzamba songa biso parce que nayebi te niveau mambo ezokende les amis c'est compliqué vraiment que Dieu nous aide kaska samba kana bana basi oyo bazalaka na esengo te na elongi na bango ezofunda ezolakisa tata oyo avuma moto kokanga kotia na boloko tia kufela na boloko yango anunaka te mpo anini énergie ya bana bato ya mike botande doctrine ekobebisa mito ya bato botande doctrine ebebisa mito dona bapasteur baomelaka bamabela bandimi wana ndenge moko na kasi kolongola te kobakisa te na oyo akomelisa bakofibisaka bato bandimi na bango bapartie intime na bango na bakasi ndenge moko nzamba asunga biso atomboki totiela bino image bongo na ndenge aosamprendre alobi keno makambo oyo ye te moto abandi yango wa mulumba banda makambo papa na Félix papa na Félix azala pe pédophile papa na Félix azalaka polygame d'autant azo comparer na wa mulumba seke wa mulumba pa linga ba mineur bozela totiela bino boyoka ye bolanda ndenge azoloba epuis bongo tozonga Il sera suivi comme ça. C'est le gouvernement. Et alors, ici, qu'est-ce que vous avez fait à cet homme ici quand il a mis au monde sa fille? Rien du tout. Il marie son enfant, vous intervenez. C'est quelle hypocrisie? Oh, il a mis balé au nini. Un être humain par le Seigneur à cause de ma fidélité à la parole. Amen. Je vais refuser.
m'accusait. Mais pour quelle raison? Maintenant vous m'accusez pourquoi? La famille est là. Le père Tata ne vous connaît pas. La mère Maman ne vous connaît pas. L'enfant jeune fille elle n'a pas de relation avec vous. Ce n'est pas Satan qui a fait comme ça jusqu'à moi. Mais les parents s'étonnent. Ils vont témoigner. Ce qu'ils ont vécu ce jour-là à la justice. Moi j'ai grandi sur l'avenue de la justice à la Gombe. Sur le boulevard, juste derrière notre maison, s'est trouvée la maison de Etienne Tshisekedi. Tshisekedi Etienne avait dit, mes oreilles ont entendu ça. Lorsque je serai président de la République, un homme qui a déjà mis au monde 10 enfants, Tshisekedi Etienne que je suis, je lui ai offert une maison gratuite. Et Satan nous a enlevé un homme bon comme ça. Qu'est-ce qu'il encourageait là? La polygamie. Lui-même a fait plusieurs, avec 2 femmes. Des connus. Mais toi, tu n'as pas aidé, toi, tu as dit 16. Nous, on a chanté aussi pour Etienne Tshisekedi. Quand il était encore jeune. Universitaire. Nous avons chanté, vraiment les femmes aiment le type là. Il a attiré les femmes. Je me suis marié. Ça c'est quel pays? Ça c'est quel pays? Où on accuse quelqu'un parce qu'il s'est marié à une vierge. J'avais dit à la sœur, reste encore comme ça. Je ne savais pas que Satan allait m'accuser après. Si vous pensez qu'il y a eu des violences, mais moi je vous dis que elle est encore vierge. Lokuta. Kasalandoki. Kasamoivi. Yo bali mwasi bokenu de nos. Olo azara vierge bande lokuta na e. Ninga zana zobanga. Azobanga ke no ba preuve se bimi ke mwana na mwana moke. Yango akonsagera. Elle est toujours vierge. O asimbiete. O asimbiete lokuta. Lokuta bande mwana moke. La fille, les amis, la fille n'a que 14 ans. Bandero nangai. Mono azan na 14 ans, s'il vous plaît. Azan na 14 ans. Botate longe mwana na bandero. Mwana azan tan na esengote. Mwana azan tan na esengote. Na tata wana pe bakangi. Normalement, fallait bakanga pe na mama. Na epite batiki mama na poani. Bandero nangai eza mamingi eza passé. Bilembo tangwa suka. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation s'établir dans les lieux saints de la Bible, que c'est lui qui lui fasse attention. Les amis, na habité so bat baoze la nini. To elo nini le gato sale ma po bandima ke non, yeso azonga kalate. En tout cas, on nyo so ya ba signe attend de la fin. Koko ya 70 ans,
azoko encourager bandimi na ye babala bana ba 60 ans po bazonga bilenge o bondoki ya ndenge nini e ba parents ya boye na ebite sona loba nini eza pasi mingi nzamba sunga biso bani bofungola miso vraiment que Dieu vous bénisse tokona biso na suka de bonnes choses à vous et abonnez-vous massivement si MDG TV mafuta seka kasi bakatele 10 ans à prison nzamba sunga bakange penza ya solo ake penza boloko ya solo po bana basi wana babimena bowumbu parce que oh mututin oh démon un terroriste donc eza clair penza ka terrorisera basi wana na ndenge osakana te nyonso likolo mbongo et moi na okutu iparete bapesi cadeau ya kopesa do tata na zola na ba intérêt na ye azwa ke kaba mwana ya kokaba pona nini po yeba komise soki nani soki loro nini soki nini c'est triste et regrettable. Abonnez-vous massivement si MDG TV mafuta sika tout le monde aime de bonnes choses à vous, merci, au revoir, bye.